likambo etali eau potable na ville province ya Kinshasa toyebi te soki toloba lisusu nini. Tozali na commune ya Ntsele, plus précisément na quartier Bibwa. Population ya kote oyo bazali kosufri makasi na likambo etali mai. Basala bambula ebele mai ebimaka te, et pourtant bazali non loin ya régie des eaux. Bakonzi ya régie des eaux balaka bango barobine basiti lelo kindobika ya kosakana te, jamais bamona yango. Mai oyo bozali komona yango nde bamelaka pe basalaka misala ndenge na ndenge, kasi soki otali façon na yango salite na ndenge moko ya kosakana te. Na micro ya SMS bébé bamama baledi botele biso likambo botilaki biso to vote mutu bwentel tel boy mete biso mai tokomomela mai ya bavere me te bamininga kuna basala bapompe basali bango bapompe nyonso me biso atwala mai te ta mai tosokola mai ya mutu mai tozomela mai ya mabulu totumbola mpo mama tobandi komela leta telela biso na likambo ebokoya o tobanda kovote biso tokovote te tokovote bino te mpo paseki bosali biso elomo te tala tozomatala bango mana bamai ya kilo me ninga bazotoka mai na bapompe me biso mokoni totoka mai na pompe. Difficulté majeure toza nango awa ezali mpona problème ya mai tala neti mosala oyo tozosala awa mosala ezosengaki tozala barobine awa mai eza kofongwama toza kozwa facilement mai mais nyonso tu eza kosalema te. Nous ne sommes pas loin ya régie des eaux, donc à quelques mètres awa so omati likolo omonaka régie des eaux ezali wana. Ça fait beau temps depuis baprometaka biso barobine oya koleka, il n'y a rien du tout, rien ne se fait, donc tozosouffrir mingi na banzi meme bana na biso moni ndenge bazomema bamai na bakantini qui peut me le faire voir des images tout ça, donc eza pasi mingi, on est en train de souffrir. Mai tozomela eza mai ya salité, des fois vous trouvez dessus il y a des échos, donc babiloko mo ya salité ebele ebele. Bakonzi ya régie des eaux pardon bosala nanu mwa eloko mpona population ya quartier oyo bango mpe babénéficie na révolution ya modernité. Bino mpe baeli ya kote oyo balertere na bino bazali kosufri makasi na likambo etali mai, banda batinda bino na parlement bokenda bovandela maki bolobaka ta eloko te. Ya boye soki bozongi lisusu kote oyo mpo boluka bavoi papa zala sire zero voi mayele bozwa mayele. SMS suka masolo ya solo ya basi na biso. Clôture ya baremise ya bamoustiquaire imprégné mpo komibatela contre malaria bokone bomaka mpenza bato ezalaki bongo mokolo ya lobi 2 novembre. Joel Mbuka apesi badetail. Ebandaki mokolo le 28 octobre 2016 bokaboli ya bamoustiquaire imprégné d'insecticide pe esilaki mokolo ya lobi mercredi le 2 novembre 2016, c'est-à-dire esalaki 6 jours oyo moto nyonso akimaki mbangu na centre de santé oyo ezwamaki penepene ya ndako na ye mpona kozwa moustiquaire imprégné na yango. Biso na SMS bébé tolobi moustiquaire imprégné ezali ya koteka te, ezali pe ya kosalela pêche te, kasi ezali mpo ebatela yo mpe libota na yo mobimba na bokono ya malaria. Longonya na ministère ya santé publique pour na programme ya lutte contre le paludisme PNLP na mokuse pe Fonds mondial na likanisi ya boye ezalaka. SMS suka masolo ya solo ya basi na biso. Phénomène moto epai ya bandeko na biso ya basi teyebaka te soki bazalaka presse to nini omona bango kaka likolo ya moto. Jean Joko ape Diecheva bazalaki na terrain. Phénomène moto chez la femme toyebi te soki ekomi nini to mpe tozali kokende na yango wapi na kine na bele lelo lisu mpe lito ya bamama. SMS bebe esali constant basi mingi to mpe bamama baprefera na bango moto to mpe wewa baboya mutuka ezala na butu to mpe na moi selo bango balula moto mpo ezalaka le moyen le plus rapide mpo na barendez-vous kokende mosala to mpe
pe na sepela na mingi kozwa moto mpo moto ezalaka express te osu papa abengi yo boye ozalaki mwa mosika esungi opesa ta 2500 akomi so bamo rapide vatita mosusu okuta embouteillage moye boleka place wana eza te moni epesi baretard papa boyo oyo ozalaki rendez-vous place mosusu eza nango ka nyonso meme mutuka eza accident meme moto eza accident parce que nyonso totambola mokili ya nzambe seke nzambe moto adirigaka biso bon nga mata nanga moto mpona temps soki namoni embouteillage na nzela nakomata moto mpo moto mpenza ekipa baembouteillage te yango wana nde nalinga omatami na moto mais toyebi ke ezalaka na bainconvénient mabe ta mosusu baaccident oso batuti yo na moto accident ne eza makasi par rapport ya mutuka okozala mwa protégé ndenge eza ya okangana conseil na opia bango kaka so amati na moto ya moto atalaka mutu nini na liboso azomema ye mpo mosusu aotala poane ete na moto aomema ye mosusu mpe alingaka na moto ya moto ameme me ye moko aota te mpo nga so na mati na moto nayebisa na moto ya moto donc ndenge na nga nalingi amemela nga komema nga presse te kokotakota na nga te kobalukabaluka na nga te mpe natalaka nani oyo nde naomata na moto ya nani